avons trois sortes de doctrines. Nous avons la doctrine, il y a Batu. Nous avons la doctrine, il y a démon. Nous avons la sainte doctrine. Et c'est la salle indénée, c'est la bomi, nous avons pas sol, il y a sali boye, c'est l'eau qu'on a eu. Nous avons le droit à colobater. Parce que nous avons fétiche, et ça dit, ils ont salma l'élo partout. Après ça, que ça monte, abimisi les goro donne à monter. Yes, ça abimisi le quoi? Non. Ma gorge dans l'air, yes, bimana taille à l'Égypte. Ça va permettre pour nous de se monnaie n'ayez pas pharaon. Comment on va passer dans le européen monnaie à Congo? À Gobi Missango, PC, au Salamate. Ils vendent des places. C'est ça le problème. On a la doctrine des démons. Il y a des raisons pour que l'église, les bâtiments soient dans Zambété. Amen. Pasteur a coquille cola qui est dans Zambé, Nicolas cherté. Quel que soit le camion, il y a un docteur qui a une église. A coquille cause de décision, il y a cola qui est dans ma bêtise. Il faut pasteur, il faut se repentir. Il faut se repentir. Abonnez-vous massivement sur Gemidor TV. Gemidor TV, c'est TV d'Abisso, TV à Papa Deonzinga, TV à Abisso, TV à Eric, TV à Carole, Talaka, Abisso, Toakatia. Gemidor TV. Donc, Gemidor TV pour l'information précis, net, clair et en temps réel. Talaka Gemidor TV Nakatia TV, Libaya. Qui soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Keba mokolo mosusoko sutukae. Baboti bakozala te otielaka papa motema e. Tu seras mondu. Otielaka mama motema e. Tu seras confondu. Motoko tiela motema e. Yesu mwana nzambe. Ye oya boyaka moto te o. Afandi na kiti na ye abokondi Jésus. Mokili ekomi mabe. Moninga yaka na Yesu. Akokangola yo. Iolele. Oh, iolele. Ba pasteur ba komi mabe, ba pasteur ba komi koboma, ba pasteur ba komi kobebisa, ba pasteur ba komi kopanza, ba pasteur ba komi kosala nyonso ya mabe na mokili kaka ndenge papa na biso Patrice Ngoyi Musoko alobaki to komi ko se retrouver monde na kati na église na kati ya monde prévaner so totamoli na ba bar ba boîte de nuit to komi ko yoka bazo beta ba seben kaka ya ye mon frère Patrice okoyoka na kati ya boîte okoyoka na kati kuna biso mbamba na Yesu okoyoka na kati na bar bazo beta banzembo et puis bazo salela ba mino ya banzembo ebele oyo ya basali na nzambo okoyoka ba Moïse Mbiye ba Moïse Matuta surtout Matuta na ba rumba na ye ozomona vraiment na kati ya bar baza ko beta yango vraiment bande ko ngai eloko wana Patrice alobaki na biso yango alobi toluki monde na église tokuti yango tokuti vraiment na église danse na biso babetaka pam pam ewo tikatomela na biso na kati église donc ezali ko beta au sentir barumba kati na kolo et balobi mabina euta na lola vraiment ezali ko pesa pasi pe mawa yango bande konanga yambona banda émission ya lelo yambona peso pe mbote po esi oyebi ke lengi nanga pesa mbote na yo komona nga to komona yo ezalaka déjà esengo pona kokumisa nzambe yango nga na pesi yo lisusu mbote na kombo na Yesu Christ par respect na koyiko bande émission na ngate ça na pesa yo ba salutation na yo vraiment bisika ezali ba ndeko na biso o balanda biso na kati ya Gemidor TV ba Gemilove na biso esike bana ya to solo lango na mamour bana ya monde entier onyoso balanda biso bandeko ya mamour bandeko na ngai lelo tozana masoto ko solola naza bobele vraiment na papa na biso o ba kangi na kati ya Gemidor yepena aza kozonga mingi parce que yende ba appel na ye eza kozwa mabana nzambo baza kolanda ye pe baza kotuna yanga mituna yango lelo tozali lisusu kaka na papa na biso Joël et
bandeko boyebi ete ako se présenter parce que chaque jour toza na batu oyo bakota na kati ya émission na biso lokola bozong saki papa na biso toza na actualité ya makasi oyo ndeko na biso don de Dieu place akozala dans Bernard akoyeba ko aider biso na ba actualité oyo eza koleka o boko l'accès biso na kati ya ba émission na biso régie na biso ko sunga biso papa na biso mulumba esike dombe bakoyeba ko sunga biso na régie pona ba actualité oyo yango bobengi papa azonga eza malamu to ezali mabe mais yambo na continuer ko lebelo ko ngana lobana pesa no papa nanga mbote botarde papa botarde maman papa nanga bonjour bonjour maman natungisi lelo mingi banda na bandi ko penga na yebite na zwaki wapi ozaki kote nini o esaliki na sengi papa gile papa komi wapi po abengelanga papa akoma papa déjà journée leki malamu non journée leki malamu maman amour nazalaki na église. Dans le service, on a 3 jours sur le Saint-Esprit. Okay. Tellement que bandi 10h, 13h, après on fait un bateau. Mais on est retard, papa Glazo Benganga. Mais tout ça bien, on va y bingate, comme on a le pasteur Joël, prophète Joël, Soningo Benga, et ça n'a pas bêté. Nous, c'est ça toujours, à cadre ça dans Zambé, et tout ça, on a chez Midor, pour te défendre toujours l'évangile. Total Saban dans Zambé, moi lumière, la connaissance de ça nango, qu'on a dit ça mituna orotuna, les réponses et qu'on peut son pot éclairer dans Zambé, mais comme nous merci. Merci beaucoup, bandeko boziso libaku ya kolanda papa na biso Joël, o pe ozana posa moto na Zambé, alandela yo ba prière to na makambo zanango, papa na biso aza vraiment permanent. Mon numéro na biso ezala kawana, okoki ko benga biso na Jemidor, ou ko benga papa, ou ko benga kaka biso to yeba ndeni ya orienter pour que ne kokutana na papa na biso to moni ba ancien na biso ba kosala mosala malamu koleka na ba oyo ba yepo na kobebisa likambi yango tozala toujours na papa pour tozwa sagesse oyo eza kati na ye. Déjà comme on a idadi na ngai âge na nga comme on a âge à papa, ozomona déjà nani azana expérience ya monde oyo tozana sena mabele sagesse na yende ezo pousser nga vraiment ko benga e azonga lisusu na katanda ko pona ko kabula oye azali nango vraiment bandeko nanga ya mona kota na mituna papa na lingi na sunga yo ozolandanga pona sa na bino ba debebe na epsa bino réponse nanga bozonso na sala émission ndeko nanga pasteur akoyi côté ya yo ndeko nanga prophète akoyi ko prophétiser pona yo Nzambe na biso lobaki tango Jésus-Christ azokende alobaki na biso ni allez faire toute la nation mes disciples boloba na bango obino boyoki bolakisa bango obino bozwi tango yo vandaka na l'église o changera l'église oza ti lelo na kati na Yesu azate Nzambe na yo azate expérience oyo Nzamba te ki biso ya monene kaka ndenge papa Joël alobaki na ta ya confinement na ta ya covid expérience wana iskali côté ya bana Nzambe te ti lelo bozaka ba ignorante na ba ignorante Bozo vivre toujours dans l'ignorance. Est-ce qu'il faut pasteur kakachelo loboko? Ezalaki débat monto saki na bandeko. Vraiment ezalaki pas nanga pasiming parce que comment na papa boy, papa koli, c'est que papa bimisi mingi. Ba obalanda ki biso kala papa bandi kala na musala na Nzambe. C'est que azoko pesa, azako former. C'est que soki papa azako former. C'est que bato wana bakoyi lelo kozate bakoyi ko voyager. Nzambe o papa la saki bango akoyi kozala kati na ye, pe azo evra azo sala kati na ye. Biso moko toza komi boma. Na beli li bonfo na benga pasteur na beli li bonfo na sa pasteur ayambinga te c'est tout un problème bandeko nanga boza toujours na peuple péri par faute à manque de connaissances. Merci beaucoup les aki conseil ya mamoro merci beaucoup papa na zio sous na mokola lelo OK dako zoyo penza lisusu lelo penza liso makasi pona kolobelo ko oyo eza kolekana na mboka na biso awa Otozali, précisément la Luanda, bisiko biso tozali ana makambo ekoleka na basali na Nzambe. Milimo ebele ndeko alalaki. Ayebita utaki busala, ayebita bande kusala nini, ayebita soki problème yeza ekolekela ndeko pasteur aleki en pleine kilt a petit ndeko mbata. A petit mbata pleine kilt. Et puis ayebisi awa na église nanga. Batu balala kate o yaki délivrance ya mokoluka délivrance ya maman na soki malade oyo kolala le bo bimisa na esika wana etungisi
peuple angolais nyonso biska bazala ki tokolo baraka bana na nzambe nyonso parce que tokolo baraka peuple angolais parce que tout le monde bazana ndenge na ba vivre mais je peux dire bana na nzambe nyonso to ba betama ki bako et aujourd'hui to e komona église wana ba arrêter yango papa na oyo na ebité soko mona ki image to biso ka tokola kiswa na Gémidor to mona ki te ne loko wana o salami papa esali ndenge. Ok, ngana moni yango te. Na moni yango te na landi yango pete me lobby air na zone l'église na biluki ndongo na studio awa apôtre Pichon apôtre moko livre azobeti dans les solo yango prophète boy bani mingi asali boy bani obeti dans les solo yango o sala nga passe makasi au moni église tozana trois sortes d'église ezana église ezali église ya mutu na tolo banando tona trois sortes de doctrine. Nous avons la doctrine, il y a Batou. Nous avons la doctrine, il y a des démons. Nous avons la sainte doctrine. Doctrine à Batou, les hommes qui ont commis fondation. Mais nous avons l'église, mais nous avons fondation. Les Africains, nous et c'est la salle indengeni, c'est la bomi, nous avons pas sol, c'est la boye, c'est l'eau nous avons droit à colobater. Nous avons droit à colobater. Ceux qui ont été moi, atie mwasna ya teze loko na bango wana eza ministère ya bato ya mutu eza nzambe te tozala ba ministère des démons non pardon doctrine des démons eza doctrine mo bazo invoquer l'esprit bazo sala nguya nzambe te bazo sala nguya fétiche ezali ezo sala malelo partout ezo man oh akosekisa mutu abimisi ligoro dona mutu yesu sabimisa biloko wana non ma gordo na era yesu bimana ta ya en Égypte ça va permettre pour nous ça monene na pas pharaon comment on va passer na somo européen monene ya Congo akobimisa ngo na soto PC ko salamate pour ceux qui nous célèbrent ça dans autres il faut qu'on fasse poisson il faut qu'on fasse vendre des places c'est ça le problème on a la doctrine des démons de toute la doctrine la saine doctrine Bible lobby que batwa ko supporter en côté vous comprenez la sainte doctrine ce qui monte à lobby que il faut que au monde bali moko la mwasi moko okolunga basmi balete avant koma on a diacre faut que batala ozana mwasi moko bana no bakola ba témoignage eza ndenge nini okoya te pour na women église ba benga ancien non ancien za ko women église te ezomona ezali charge et na kati ancienneté on a monto ba benga ancien fa dans ministère na kati na ye donc eza sainte doctrine yongo mona ke bato ba comprendre ba mona net lo banzambe komi mibeko église on église mibeko notre église na biso ba benga ngo église mibeko église on église mibeko ezo nunisa batu ezo ça eza église mibeko eza la saine doctrine donc okiko kamo likamwana te ko beta munimi mbata na kyo alobi église nanga esa ye il faut beta batu atia loi na ye ndako nanga seza ndako nanga na ko chalwa nanga eza église na ye so eza la ki nzambe akokaki ko tia loi te po yeso ek pour banana image wana monya ope na sango na ebita soki papa na so mulumba kozana otenga na kopesa ndenge sango pe azopambola libala et na ebita soki zaleka sango to zaleka ba effet ki to bani po lelo biso pe na réveil lelo ba effet ki ba komi ba banani bazala ka balata ka pendenge moko na ba sango na ebita so ezaki ba sango mais to mona éclaircissement lango azwa ki pende gogope a gogoli mwana wana po mwana ngazaki ma courte taille le temps que atombola micro e banaye kozwa te eyepe ayebaki ko gogola mwana wana donc eloko wana esali passe mais papa eloko na lobi ndenge lobi awa ke ezali église na ye yango ye asali oya ko kosala parce que na ndenge oyo esepelisi motema na ngamo mokie moi discipline wana ko kanga église malgré les églises na nzambe biska bana nzai basangana ka milimo ebele ezalaka nango pe wana yaka kozwaka bomo ebikisama ka guérison benini to ebite sko ndenge discipline wana basali yango non maman na Romains ce na chapitre 8 sur la sanité Bible lobi que toute autorité vient de Dieu ba magistrat ba serviteur de Dieu na kati ya Bible ça même la policier ba soldat ba nanyos ba présent tout ça bazali ce sont des serviteurs de Dieu là ba pesi bango permission ce qui loi ezate mboka otamona de sorte baza basali ya nzambe lokolo ba il faut batia ordre na vie ya bana na nzambe bato ya nzambe voilà il faut bazo décision na likambo eza bien te
C'est comme ça baza basali ya nzambe. Au magistrat, procureur, au policier, commandant, aza mosali ya nzambe, c'est biblique. Et ramoni que les cameaux au désordre na bana na nzambe. Na nzambe aza nzamba désordre te. Nzamba aza nzamba ordre. Pour na ko réussir pas na nzambe faut na ordre. Première muto aza na ordre na muto alingi ordre sans nzambe. Donc quand baza basala nzambe ba moni que les cameaux muto sala les bien dans tout ici on te bali libaku. Il faut to tia ordre. D'accord, ça va peut-être pas passer punition. Pour lobby à mon à quelle fois à corriger ma kabasa les bien te. Les gens qui babomi to baskangi libelo peut-être va passer punition. Pour à se reprocher. Na kati ya punition wana ba ko pese ba conseil na batu mususu. Akoki ko se ressaisir. À mon à que non na lingana que peut-être na ngaka ne musika et ba pese punition ba kangi église a songi siko sima yebe ke no makamela sala eza nzambe te. Siko funa songi se repentir, repentance c'est ça. Pour ne revenir. Les ate babomi basali mabe bato bakangi église wana basali mabe te. Baza basali ya nzambe eza na Bible. Baza basali ya nzambe autorité basali na nzambe muta pesi bangolo ko bazui décision nzambe pe likolo azui décision. La décision c'est ça le problème. Merci beaucoup papa. Boyo qui vient sous réponse on a vraiment papa qui non parce que les actualité oyo eza dans l'immédiat ngi nazo banakati Angola Luanda et ningisi Angola et loko na comme na pasteur monene et papa nako kende ka na actualité otozana ngo toyoka papa na biso que son âme repose en paix papa na biso ayemba allo téléphone ayembela ki biso ngo na yebi déjà batnyos bazoluka bayeba eza papa na biso Charles Mumbaya wazaki bongo moyembi monene na mboka na biso Congo de la République RDC papa na biso Mumbaya a chantaki allo téléphone ayembaki babiloko oyo mais ayebaki eloko mongo na yeba soki moko ayebaki eloko mongo oyo ayemba parce que alobi téléphone eza bien ezo sunga ngai na sona bande ko libana na nzemo na nenga banaki et après alobi téléphone au détruit biso détruit église au détruit partout ce qu'on a message oyo eloko ndenge ezo tambola na yokaki pasteur moko tanga moni makambo eleki ayebisi bandimi na ye nyonso oyo nyonso zalaka na kati ya réseaux sociaux oyo nyonso zaka donc mon diminution na minute oyo eza na ka awa na avokumbi église moko eza wana pasteur alobi ke balongola ba réseaux sociaux na ba téléphone na bango ezala ba o ba TikTok ezala ba WhatsApp ezala ba nini vraiment ba sala nini balongola ngo par rapport ya réseaux sociaux de sali ke pasteur wana erreur ya salaki emonana na miso ba imboka parce que soki elega ki en coulisses ba filma ki ngote mala mususu ba imboka pe balingai komona eloko wana te siko papa lelo ba pasteur na ebité est-ce que za poto ben rabino ba papa na biso respect wana ne bo komi kozwa mandat likolo na biso to na lito solango vraiment moi mingi papa parce que nazo comprendre te rôle na bino eza pena nini na kat na ba vie na biso rôle na bino étant que papa pasteur Joël est-ce que vous expliquer ba na nzambo bazo tala rôle ya pasteur na vie ya mundimi na ye ezani. OK, merci maman mamour. Problème ezali ya téléphone azolo ba liboso pasteur alobi ke bolongwa bon les réseaux sociaux na téléphone bino mais pasteur wana na ebité et so qu'il tezali bozu ba téléphone bino avant on batala donc mutu tout donc mon diminue surtout ba otalo ba réseaux sociaux donc ba o bazana ba poto na mibali na bango ba parents na bango bazawa te bana musu baza batanga ba parents batindela bango mbongo lelo ba WhatsApp oyo et même libiso moi ba communication et ngana zuna ngakota papa Charles ya bien place abanda ki ke téléphone au salinga bien partout na ko pesa nouvelle nanga yana lo baboy téléphone no moni téléphone niveau to comme na téléphone to zalaki na ba téléphone moko baza ko benga ngo ba télécell ya nzete le koni grand père na razara na ngo to zali to longa to ko ba GSM to ko ko Motorola lelo e komi ebele ba digital e komi ebele. Or digital mais les comme digital. Pourquoi développement oyo? Na kobanana na jeunesse. Mutu oyo a bandi ko sala ba instrument ba pareil. Baza bana kayen. Mayele wana mutapesi bango ezanzambe.
Bible lobby na ta ya suka. Hein? Et ça na jeunesse hein papa. Oui. Na ta ya suka baloba sur makambo ya guerre ya Gog et Magog. Guerre ya les témoins. Et ba ko boma des témoins. Balobi ba ko 3 jours et demi mokili mobimbe komona ye. Et ça ba mboka mon sous télévision ça te. Mais Nzambe azokende ti a comme ce niveau que liloba Nzambe fait comme na fin fond. À partir à téléphone. Ce qui les on a réseaux sociaux et que les deux témoins tango koki par exemple à Bomier na mboka moko ya Inde. Par suppose là par exemple. Mo biso to mo na ngonde ni. Bato baza peut-être à wish par monde ba ngonde ni. Bato baza peut-être na ngundu mayala par monde ndeni. À partir à téléphone digital, à partir des réseaux sociaux de ba ko mona ba WhatsApp ba moni les deux témoins wana. Nous sommes dans Bible lobby. Les réseaux sociaux ça m'embête. Mutazo pesa mayela ko sala makamnyo so Nzambe. Ce qui Nzambe pesa mayela était et loko mo ko sala meza ezo sunga makasi le évangile pendant makasi batozo ba témoignage évolution makambe pour les réseaux sociaux. Et ça m'a bête tant ya Nzambe pona makambo ne ekoki. Batika ngo ceux qui n'est que pasteur alingi à se respecter ba mona ba Nzambe azo yebisa nani ça va dire que non ceux qui ont maintenant nzete il faut la ta leçon pour nani pour bana bazana seba mona bolumbu na yote et leçon zamba soloba il faut ezala tina ba genou de lingi koloba ke mosali na Nzambe il faut sala makasi ke bolumbu na yo mona na te pa bana. Et ça, les réseaux sociaux, yo moko kaka. Amen. Molumbu na yo emone ne pas banate. Mosali nzambo yeba okolia ndenge nini, okotambula ndenge nini, okoloba ndenge nini, okozala place nini. Et pour mosala nzambe amesana kana bana nzambe te. A commission au commission on pas camarade na yo. Merci. Pe okozala te ke okomi dictateur likolo na bango. Pour ça bango ozape pasteur te. Pasteur azana. On a regardé autour na likambo. Pasteur bazo bengango la définition à la berger. Nous azo paître ma brebis, ou azo veiller sur ma âme, sur ma nzambe, azo zo souci na bango, azo tala na tani na koki ko pesa bango bile ya kolia. Ce qui a sa salité na ko memaye na mai na sokolaye. Donc muto azo souci, be charge ya bana na nzambe. Pasteur azali roi te azali intouchable te azali muntu moko bako contrôler te pasteur kuta azali na se ya batu nyonso ngana église na ngana za la prière aussi la 12h30 nako bana na olongwe na église peut-être na 17h ya fa moi c'est l'église silaki kana ti héros mais bana na nzambe bazana ba problème ifuna yoka moko na yoka esili na yo que sili il faut azos mona nzambe faut azos solution likambo na yo soka ye pas pasteur soka zuina noté yo luka mitungi sa po azos solution na likambo c'est la vie pasteur ya ngwana et bon pasteur il faut qu'on se discipliner na bana nzambe nzaba pesi bango nzaba pasteur musu lelo baza na église na bango a tapé peut-être 5 ans a corrigé ça dans 30 bandimi t'es pas sali mais yo nzaba pesi peut-être 1000 bandimi et ça grâce nous avons casse pour salité ça de boyebi oteya tous en ngoya ko le pasteur musu non ils ont grâce dans ma salo et bon grâce on faut profiter yango na bana nzambe so yepa na yo teki pona onction na yo non nzambe na lingi peut-être nzambe atini bango na vie na yo souffrir bando botama amen nzambe yeko bengo comme mosala nzambe sikalinga pambolo na mosala na ye na nsela ye nzambe akotinyo bato ebele na kati bato na muntu moko akobimisa po asunga yo o pamo na promesse nzambe c'est ça le problème mais bon pasteur faut yeba ke réseaux sociaux ezama bete yo solo ba ke ezama bete na téléphone na ye ezawana ezawana ba pasteur wana bango bazalaka atie kopo ya koka na mesa nzonde vino zana se yo mona vino nzonde kopo ya koka nzonde vino zana se ba contrôler c'est ça le problème to contrôler bango
Mais contrôler bango, faut pas se péler ça. Retour à la parole de Dieu, retour à la parole de Dieu. Merci beaucoup papa. Au Pessinga mon papa, malgré le lobby est inférieur et béni supérieur, mais moi je peux dire seulement que le Seigneur vous bénisse parce que au salaire le romoko, il y a bien et c'est pessi monter mananga. Papa na linga ina kende kande tozo kende na esengo na biso bana nzambe bazola na biso papa. Naza na bande ko moko couple moko oyo bazala qui vraiment attaché mingi na église moko na kilamba kiashka à place tozali et pasteur wana azala qui na bana et loko lobi papa esimi motema nga parce que nziro za ina question onga ina poser yo donc nzambe musoko yo lo sambo na yo atindeli yo bana wana na sena makolo na yo ezala qui na mwana moko aza déjà na Brésil mwana wana azala ka toujours convaincu ya kokanga maka na ndako bondela et puis soka bondela au mona ka lobi soka lobi noke c'est maman ngana fana kota no prière 3 jours nzamba tinga dans soka koti na yo mwana wana Esther Adassa je lui salue là où elle est ça déjà na Brésil qui na nae mwana wana aka kozona lopango bazo ayaki okutana na azaki na église asambelaka ayaki okutana na elenge moko siko elenge wana azaki kobeta bale joueur manene mwana wana soka lali à l'autre garçon wana aza kobeta bale na ngola awa moite mais en soi dans le pango j'ai un garçon avant d'arabo je me sois payé mbote atuni ayo kobeta bale ya biko na banda kobeta bale mena tika nanga pona ni yaka na toso tana mona kibwe et akei ayebisi pasteur na e mwana wana va yebisa pasteur na e basambela ki 21 jours na garçon on a zobeta solo basambela na mwana wana se wana pendant 21 jours tant on basali prière na bango et nzambe exaucer la sœur garçon na babenga ye na ba équipe na ngula babengi akeko zongela match pasteur tem tasambeli pona la sœur tellement la sœur azana papa na ye ya molimo place abane ko sambela amemi frère et pas ya papa molimo a présenté à lobby vraiment ta la coupe nini oyo boye frère wana zala ki marié et les frères aye ko mona lobby non na récompense jeune fille a sali ponanga tellement yaza mukolo nanga na koyi ko bala été mais na bala leki na ye abi elo nga na kosala ngona bala leki parce que à partir na yende na comme place na zo koma lelo et akendaka vraiment c'est jeune asala rabadim na ye action de grâce na ye makamyo so bien ayeki bana biso bande ona biso ya bangolais ndito benga bango bashungu bangolais bazalo kola biso te biso kolobela kana biso ndenge bolingi oko modinga pe na cher mamsusu na monya normal mais bande ona biso bozui asoki vraiment ndimi liloba seki akomaka mwana moko vraiment na façon mo surtout soka moni miracle po biso to yoka bino mwa mingi papa to yoki bino mwa mingi mon peut to papa Joël alobi mais bango ce que na mona bon dire soki andimeli nzambe dira comme na conviction moko surtout so moni miracle mo salami et puis azara na considération ce qui s'est passé quoi papa moi on a zo lila abinanga lobi maman mais moi je connais pas des ministères nini ba comme ko sambela naibi papa ote ba présenter kingai je fais tout pour lui ndenge zalaka ka ke église komi papa moko donateur parce que moi on a zo sala makambo zo beta bale samba pamboli aza na ngola fama zo kende pe bala msa zo kota déjà na palanga neka bazo ke likolo mais aza na équipe mo na kotanga comporter mais la équipe oyo déjà ici yebani et que sala kende ko na biso a monanité akendaki wish kozonga zongi papa amona na kité ezaki na eloko mo basinga ki l'église fallait apesa papa aleki likolo a cher papa bandi koloba ayebi na ntemona wana aza na position nini bokende koyebisa ye soki alongwe na kati église oyo grâce oyo yatambolaka nango mupepe onzamba batelaka ye elongwe papa tozoyeba na bino po toyeba nzambe to tozoya po tozala sous-couverture na bino. Ok, merci maman. Ya na lobby ya wadika moko na peso simba kinga problème ezali que ezana folie mususu omoni éducation il faut qu'on ait la base. Je ne pas dire que sont comme un pasteur, sont en éducation, néo éducation. Non. Non.
il faut nano to bien honnête éthique hein éthique il faut que mon serviteur nous soit donné éthique pasteur ayebi que pasteur akoki kolia na balabala te li panang ba ka bazoli azoken pasteur akoza la te masube kangi akwenda kwa moko bona conteneur moko boye to ya lisho bani ko suba te il faut se displayer éthique. Mais bon problème c'est que pasteur na église pona koloba il faut éthique ça il faut yeba likambo na koloba ko scandaliser ba to biete il faut koyeba que na bible zolo bango ba bengo circonstance mutu amona na église ite pona koloba n'importe quoi pour qu'on soit décision ni c'est là 2-3 jours une semaine soki ayete okotinda bato pona ni frère ayete après si soki bato bamoni ete mo kosala démarche wana c'est pasteur on asala démarche nyonso asali démarche akutane papa likamoni peut-être azobena azana famille peut-être likamo eko na famille siko yo leki kaka ke mopepe ngo ya nzambe obe ayo oyo ozolongola kaka pona aza kopesa mopepe nini obakisaki likolo na ye siko lelo oyo ayete na likambo imaki akopesa ye nanu te oloba mopepe kolongwa te frère arate accident mne na ntongo lelo bakende kokanga pasteur mpona pasteur ndenge abandaki koloba kolobela ye na chair et bandeko na ye bazalaki lelo na ntongo arate accident monene vraiment na ntongo balobi ke eza maloba ya pasteur oyo alobaki omoni problème eza boye na mokili balobaki les miro les oreilles okoloba yo kokufa mais oyebi te erozoba makambo na église bato nyonso baza bana nzambe te amen papa eza na basorcier bayaka wana mpona kocontrole maloba oyo bazoloba na église bapriere bato bazosala na église mosusu mpo bakanga yango mosusu bazwa yango bazobunda na baange ya nzambe na église ozomona mosusu aye azoluka nani akoki kosakrifie mais un pasteur alobi liloba azwi liloba wana abandi kotambola nango ake kokota siko pasteur amona mabe eza bongo te pasteur akoki kolakela mwana nzambe likolo ya chair te quelque soit likambo yo moto teyaki nga mpona na église oyebi ndenge nayaki te peut-être nzambe moto atini nga na église soki nakobima nzambe ye moko abimisanga c'est ça le problème akoki kozwa décision ya kolakela mwana wana mabe te il faut pasteur, il faut se repentir. Il faut se repentir. Ils ont besoin de kangi, bakangi ne besoin pas d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que c'est justifié? Malgré que ça, on le sait que ça moi na yo. Yo mu doté aye, aye l'église pour na yo. Est-ce que moi na sala di Cameroun l'église na yo te asala? Si on est asala, le gars na cher de poison dio ba no kumisa ye que no moi na sali boy. Si on le lo alobi boye, ok pour sala boy. Ils ont na Cameroun ndé ça na pasteur mingi batika Cameroun. Batika kokosa na komba Yesu. Parce que na nzela nzambe c'est tout. On a pasteur Joël Azolo Banabi qui est parlement européen Justin Boula Bisika Zali déjà aux ba réponse na ye Bisika oyo atuna ki na ba question na ye et na kozwa lisusu image na kozonga na Regina biso papa na ngai ndeko na ngai na mao akolika lisusu na koyedenga na régie pona image oyo papa toza kokende kaka valeur ya chair na yebite papa nga pe na za mwana nazo solaka na yo papa nanga nasepelaka na suki ya pembe wana sagesse wana po lobi na kola naza na sia makolo na yo papa tomoni papa na biso kabundu walesa asali eloko moko azwi prophétesse basentaki prophétesse azwi nani batelemisi na chair et tozomona mwa mingi pa papa na biso kobengaka bato na chair devant public ko pengana ka bango na église ou ko pesa ka ba témoignage likolo ya chair ba témoignage ko ekoki ko panza mabota ba témoignage o ke soki na témoigner contre ndeko nanga na témoigner contre boye eza biloko moko na yebite eza ko édifier na yebite to kotina idea musana na nzambe te même bible pexip so to kanisa na place ya moto mais to lingi juste to sola papa na mama ele no meka ko aider biso to meka ko yeba mama kena bana nzambe pe ba poser nga ba question wana nga na za vraiment dignité na répondre on va ki na meka otuna yo papa biloko ya bongo est-ce que eza malamu tout les enfants maman malamu te ba papa na biso meka ko bongisa moi ndam parce que peuple de Dieu ne pas à souffrir donc ko pesa ba témoignage ou bien ko lobela neti ba makambo ke bakangaki ngai na vie basaki ngabo neti to mona tozo lexa liboso na ngina lo bana likambo ya ba cher o na moni image o na sengi ya papa na biso walesa ndenge nini abengani mosali nzambe mususu na prophétesse oyo basala makambo na banga buzoba na libanda ezaki moite basola mona na mwa coulisse ou il fallait ka ba bengana bango na kati église
problème ezali que na likambo wana tolobaki yango jour wana awa na mission oyo elekaki likambo walesa asali ya pasteur walesa asali ezali évangile mpo nayokaki atuni frère ke osobala na bala mwasi naza wapi yo aza na ndako aboti azomona seke frère azali na mwasi na ye na ndako aboti me ya mibale frère azotambola na lukuta na kombo ya mosali ya nzambe ke bazalaka na ye oui nyonso wana eza problème te ere likambo ekomi oyambi likambo okobenga mutu na biro na yo bosololi so omoni ke mwasi aza mosali ya nzambe problème ezali ke asali erreur peut-être eza première erreur asali na kati église na yo okoki kobenge na biro bosololi na comité na yo boyebisa frère koya sur l'église te po osali eza scandale odongi tobebisa réputation na yo te zwa bible na yo kende sérieux yo peut-être la problème ça so bokokisa libanda bokisa libanda na kati église te okoleka na église olobi so bomoni opesi siko communiquer so bomoni serviteur te la za suna biso te à partir de lelo aza libanda o kolinga yeba pona na za libanda oye na bureau n'explique be okutani na ye na sagesse wana pour scandale ezala te pour ko ça la bat mususu pe ate abaza wana ba famille ne ba ko la pe wana ba mususu réputation ba somba ngote réputation be na ebike ngezala musali mo baza websa biso boy na réunion moko ezala ina Kinshasa na kutana mutu alobaki yango te alobi ke kanisi biso basango tosala mabete tosala mais ya bino eleki mutu so asali mabe boye fibo exposer yi évangile na bino ezosi la force bazomona sala ko isabi bengala bo sala ebo lobi soki bosongi si bosengi mona nzamba asongi siko bosongi c'est une église aroté batoto bayoka ye bayoka souci bayoka te bakomona kaka mutu bo impidique moko mutu oui ko pesa punition mais koye ba procédure nini boko pesa la punition pour la réputation pas ta musala nzambe bino boko boka ye nzamba boka ete amen Caïn na Abel Caïn nzamba boki ye akei mais maman na papa ne baboka kite azalaka na famille tata na maman na ye atana Eve yoko nzamba koki ko boka yo no bino boko boka ye bo bengana libanda église mais nzambe ado moneka kana nguya ado moneka ka mutu bala pour circonstance wa comme la place no boye bien côté boye bien côté ouais comme si wana ezana batu mususu moni boye pasteur donc ba pasteur wana et bele ba souffrir na motema na bango voilà a cause de une année 2 ans na mwasi na chambre asima mwasi te mais akangi motema kaka vandi nango kaka bana nzambe alléluia amen azo seka kama ça na passe mususu bafuki na yo za témoignage afuki mwasi afuki misi azui pièce ali puta apesi etango likolo apesi pièce ali puta likolo vous comprenez si il faut que bokende ko kata likambo wana azo souffrir mais pasteur andengo wana ko milibanda kutana sermo ko boy akei bobo aza démon boluka nanu likambo ne frère comme na niveau mais papa le ngano to la le mpandi boko pona ko pesa pa la question na ngona ba question na ngoyo bimisa idée et dans mon ligne nzambe siko eza problème moko que il faut avant la ko zo mesure sur mutu asali mabe il faut ko landela ngo olandi est bien olandi pe na ndako na ye osololi oyibi ba makambo nyonso boyoki est bien soki kopesa conseil bopesi soki koreprimander dans le coulisse boreprimander bovandisi ye aluka na nzambe soki azongeli nzambe botande bokoencadre ye to bakoencadre couple na bango omoni bascandale ezala te bakimi ya kozala makambo nyonso wana c'est ça le problème lokola sango alobi ke biso toyebaki ke bino bokena bino congé bino église de refait te bobina catholique bokena bino congé bozongela biso lelo bakomi olanda batoshite bakomi kosala bote bosala biso beaucoup biso pona de bibo finga là ce sont toujours des révélations parce que ba catholique bazoloba ngo souvent soy boyebité dans des formations partout ba catholique bakoma ko bakena l'église de refait bokena congé et voilà bozongeli biso na batoge bozongeli biso na ba ambiance bozongeli biso na komela masanga parce que le pasteur bozaki vraiment bozaki batu mela masanga te bozaki batu moko bolatara kitoko bozaki batu moko bompesa ki ba façon moko et voilà aujourd'hui boké nango na ndenge wana papa pe apesi biso révélation non problème est ça que comme on est des catégories de pasteur lelo
ça na pasteur na biso mo dans problème moko boye to tiake libanda sikoyo basali moko bamoni biso babitala bano apenza eloko kotiela pasteur libanda eza impudicité bana eza biloko ya mike bino bozokipe en ndeni donc impudicité na biloko ya mike eza biloko ya mike mais baba balobi eza masoma mike donc masoma minene ezani sikoyo bango komela mpe eza biloko ya mike voilà c'est ça le problème eza clique basali bato wana basali ebongo tozojuge bango te nzambe moko ajuge mais problème ezali ke batambola nde na nzambe batambola kosala na liloba nzambe. Merci beaucoup Bolandi déjà papa na biso ndenge alobi to lingi te boya rozonga alobi non papa za clair alobi ke loko na fallait salema vraiment na sagesse au lieu que ya cause la exposer boye et comme kosala kito côté papa toujours na ndenge ya actualité ils en a mwana moko qui bazo l'expliquer na ba internet awa mwana wana asali ba témoignage tout parle sur le témoignage. Est-ce que témoignage en pasteur ba yoka kango liboso avant et les cas ba lekisa mutu ou tozo pesa lelo ba église o ba boya na bango ba to ba leka liboso ba témoigner nzambe tozo pesa yango raison ou parce que balobi mwana nzambe bolamu o nzamba salelo fosa la nini o témoigner o tato la ezali biblique wana eza elo côté mais ce que tango ba matato li ekomi ngana banaki ko sumba te excusez ngai ba sur internet besoin d'abiso vraiment beaucoup des excuses papa ngana banaki ko sala toilette te ngana banaki ko zonga boete ngana banaki ko kende boete nzamba sali nini akangoli ngana 4 jours ya prière ou bien des papa na biso sala 3 jours ya Saint-Esprit ce qui papa na biso bato bazaki kuna ngana banaki ko sala boete est-ce que ça na ba témoignage nyonso ezali foleka ce que moi na mokie boye le petit là il s'appelle ce que je suis aleki azolobake nzamba kangolinga na bandaki ko tambola te na mignolo la satana. Est-ce que l'enfant là connaît d'abord Satan? Est-ce que l'enfant là connaît d'abord la puissance de Dieu? D'abord témoignage Zani. Témoignage Zani. Mais pourquoi témoigner? Et qui peut témoigner? C'est ça le problème. Témoignage Zali. Kotali c'est la merveille ensemble Nicolas Vinabiso. Tu peux témoigner pour na repesa Satan na soni. Na makambo za kosa Nicolas Biso pe ko kumisa nzambe ko tombola nzambe. Ne mutu ko témoigner o ya moni loboko nzambe na maboko na vie na ye. Siko mwana wana na ebite azaba parente. Azabena ba parents a telemi mwana wana zolo ba vraiment et ça l'inga pas simi ko mona ke ba sali na nzambe bokom ko permettre biloko ya bon mwana wana zolo ba parents ba ya l'église ba doit témoigner za ba parents za mwana wana te. Oui bien sûr azolo ba mwana on a évité ceux qui ont âge nini akoyeba kimisala mwana wana koza ata ba 4 ans 2 ans non 3 ans non ba parents na yende bazo exposer mwana mwana ko sala lobby wana mutu mwana na flèche na beti mwana mbala moko boye misala mabe mwana si problème comme yo bitumba boete problème ezali soki mwana azana problème et que nzamba sungiye la bible lobby que na Sodome na Gomorrhe bana mike babikaki bana lot babika na prière banani et baboti na bango no mwana muke akobika na prière ya baboti na ye ba prière baboti na ye. Le problème c'est que baboti na yende bakoki koya ba témoigner ba memi na mwana ke mwana ngo yeyo mutu nzamba sali grâce Nicolo na ba prière to za ko sala mwana wana ibiko sambe na ibite suka ibiko sambe oui ko ba komba Yesu ko ba na ye ne ba parents na ye ba koya ba témoigner nzambe pona ko pesa nzambe le kum remerciement pour bible lobi ke témoignage nyonso il faut la accompagner nos frères on da ba lobi ke boke ko pesa offrande yo na komaki na Moïse. Ouais, elle témoignait, elle c'est comme témoignage, signe à témoignage. Mais ceux qui n'ont le lobby qui est un pasteur a commis c'est un bon non, c'est biblique. Voilà. C'est biblique, ma caméra sonna. Où y a témoigner, bon ni ça offrande na yo temba. Comment dire le ma belle ba toto bandi toto kamba balingi pasteur a été un bon outil. Donc ça, l'émission balingi pasteur ate ya mbongo te te bango molimo mosantu te bango makambo mosusu mais so lobi ke lelo oyo nazo te sur mbongo papa to soutenir to sala bo
mikolo no monine to amene kiti bamene kiti na habité au visa Brésil balingi ba pasteur bazala ba manja bazala ba ta passe yanga monike aventure comme na monde ba pasteur pour na biloko wana ya des fois bandima to tinda bango mais problème ezali ya témoignage il faut ba boti ya mwana ba ya ko témoigner papa révélé biso vraiment na monde to comme na biso déjà na zo ke na kochité na bi ke papa kozonga na émission oyo koya parce que ba occuper papa et mon repère sengi to lobela sur les offrandes et les dîmes te passe pas pendant le long année to tambola parce que na kati papier nanga je voulais parler sur les offrandes de dîmes comment dire papa lobi awa que non il faut to yana offrande est-ce que offrande il faut ça la rambongo donc il y a mon repère à soulever en que non to ça la émission faut to parler sur mbongo voilà na tambola qui vraiment na papa et puis to bandaki kokoma elongo ngana zaki ngana ndaku ye kuna me molimo e kambaki biso nzela moko papa na lingi na lobela likambo ya somo mpe ko kabola biso na minute oyo mwa mokieti ta lukali susu to ya kozonga to sala émission na biso mususu papa likambo ya somo ezali o bazali ko benga na ebité papa soki ko yeba ngote me ngana za wana toujours na milieu ba jeune za toujours wana toujours yeba yango ezali je kizengi kati na nkolo j'ai kizengi kati na kolo est-ce que vous qui avez déjà papa oui bien on tenga vraiment na ko expliquer yo j'ai kizengi kati na kolo ezali ko la papa ozo sala 3 jours ya prière na yo peut-être ko sala séminaire dozolo neti ba séminaire ou ndenge ba campagne sala maka biso na ba stade mingi mboka ko epesa kamo ba permission ko sala makambo na parce que angola to ebiki moi mibeko ezaka mo belebele biloko esaka te mingi na Congo okomona balingi basala na stade de martyr biloko wana ekutani na ngamo ko ba benginga ça va épreuve ba benginga et puis ekutani ba frère na biso moko pe ba bengaki bango baza vraiment na Kinshasa et ba frère na biso ba pesa kinga cop ba yo pesa frère na biso cop les frères a benginga abiyoko makamyo lobaka siko awa je kizengi kati na kolo ezali ni papa ozo sala séminaire uti Rwanda ke ko sala séminaire na Kinshasa olobi ba benga bata maladi basala makamyo soto ngasi ko mamona bimi maladi na yo na bimi penda maladi donc bazunga penda ba yena nga penda doki il y a donc moyen te mais yo déjà yo to yebani te ba disciple na yo déjà basi ba pesinga mbongo basi ba pesinga mbongo nanga mamour yo ne ngoza bo kede pour le besoin na ba problème ba rein ou ba règles qui perturbé ou ba ni do on sera to ko ba kenza ba bixinga be malade liboma bozui moi image na ngamo ko na sai ko sala liboma après na sima yo skota ko tchanga le boko bazu ko image à liboma na image normalement ba sangisi que je suis guéri par makambo zo sala vraiment ezo sala ma mingi et puis bozo sala ngo na ba appel comme on a mutu aza libanda mboka netinga naza awa mutu abenginga mamu oza vraiment na 50 000 na yo izo ya sûr yo ba robion na téléphone yo lo baka kenga na biki donc ndenge naza bo opesa ba j'ai kizengi kati na kolo donc bandeko bazana ba véhicule baye azani ko na kokate ba pese ba véhicule ba biyo ndenge oza bo tozo kendeki ka papa na biso Joël azo ya ba uchangola homme de Dieu tonga kazo saloboy yo mala moko okweta ngokwea papa chekizengi kati na kolo eza makasi na Kinshasa et puis balobi yango ndezo futa makasi. OK mama problème eza boy miracle ezani est-ce miracle soki mutu nani osambele mutu akwei est-ce kabiki miracle ba force kangote miracle e yaka tiko tak mutu asala miracle na vie mutu eza nzambe. Ce que OTI, 1 heure de temps, journée de OTI, et que miracle ça limité. Et ça problème te remet tout ça pour l'année. Bah toi l'ini le kumba mon que y a nem dans ça la boy. Ah, les a passe. Ils sont heurtés bandit les cap air église de réveil bandit. Pour ce bâtiment sur bazar na ciment, bébé bâtiment soyez. Miracle ça miracle font ambassadeur par miracle to ba dina bala basala banan basala tout ça biso nga na parcours à vie nga bato baso ka biso ba yebi na sambel pona 3 maboma babiki moko azamona mwasi moko azana za wenza matete na kati matete mona mwasi moko bo na za osala service moko boye ba ye ko yebisa na protocole ke zamona mwasi moko liboma za kuna linga kota to linga kota tata des zones boko tsa yebo pa to simbe petra prière to do samla boka ko yiti na tongo na la tena permanence bien na permanence na tongo biso se boka te su ko sala bo
il est là à bota muta comme normal ya mi balé frère na biso moko eza na tembo aza awa frère Blaise di boma ba mimi na église catholique a panzi ba komino ba zone ici ba yene na église ba sali musutu dans to sangani to di filo semble pona mutu wana to sambelité to louer kanzambe po église na biso kuna ba za bengo Jésus seul to sam to yemba frère Kao to single protection en Zambé nzaba bikse biso to bimi bo frère bandi ko yem nzambe na pesa yo nini na personne milo do ba gri awa na Luanda na Palanka aza na poto mama evodi na mos na bana na France na ke côté en église moko ba pasteur ba benga ko prof na yosa boye to lalité ba ekina mama evodi banda butu do tinde to za boye moyete a panzi biloko nyonso tumbi biloko nyonso ndak liboma yosa na bité na yete en église moko ba pasteur Jean Pongo na nzaba pambula yebisika zali na Irak Sinès na bina koya soki na eko zonga na kena na tena te na eko zonga te maza cassé na service na délivrance na zongi na ndak ya na zongi na ndak ba benginga na bité na za cassé lobika balali suna mama na diboma na tongo na ngola lendi ba 19h na dona ndak na matin église na komi bobango ba passer ba bali déclarer biso to lali awa banda lobi kuna toujours la na ndaku mama za bien tete na bi na ebisi bango boy nabi Yesu Lazare kufa Yesu yangi na retard Lazare ça nini c'est quoi qui voilà muto ko bikisa yezanga te mais problème c'est que bino bokota na vision nanga ça va na bengi responsable na ebisi kende responsable ayeko ebisanga kisana mama moko za kote kimbangu achaka nkelu lega pasteur moko asanke le bon pasteur même kuna pasteur même le kine kuna toujours dans pas toujours des révélations mi mama wana lekine kuna so achegen kela ngo ebisi na moni to so pe mama to kene kuna batenke voilà yebisi na bi papa noko yaka après 18h boya ko so eboke mais pesa biso d'ici 18h wato comme déjà ba 11h 12h ah ça va na bisi pasteur na bi bokende to kutana de 17h30 to semble pour na yakobik pour na suite des exemples de miracle nzambasala nzela na yo ok bandi ko na pasteur moko ba sawa pasteur ngele après si on boit place zali na ko comme na nzela yo tuni na bi prof na moni net après ko semble il faut que à ça c'est examen to benga frère na ça na bi pasteur yo zo comprendre tende nini akobika yo kontra na vision na o sa na koti na vision na yo to keto komi ba soeur se rekoki 7h na lori na ndako bandi oya to kutani wana 18h moins 5 moins 10 na benga serviteur na benga ki wana na biso bango boya na benga ki ba pasteur Nathan pasteur Francis Vincent na bengi pasteur Ngele to na pasteur Patrick Malambo na ngai na eptiso na bosa na misusu na yebisi mobali ne yakana ye na bureau bonga aye na ye tina bureau aye tina bureau era comme na bureau na le bito kumisa nzambe to kumisa nzambe to senga na nzambe na bisi pasteur Nathan tina nzembo mama tini nzembo moko to za koyemba chakuwa ale non sentir on est l'eau les obétera na mutu kabo na bia makambe baby era ye koloba chakuwa leo na moni omuntu atombuli nzambe to yemba mutaliboma simi pasteur mona lokolo yimsi lokolo to yembi kao Yesu abeti vraiment kitaro fana e bana beta nzembo abeti penda tonga kisio comme na so Jésus mbarabo kao to yembe sili na bisu bango to kumisa nzambe to kumisa na même salitaire tiele le box sans protection et si le prière to salengo donc abiki déjà to bandi kokeni parce que mususu tête na bi ozotala niti abi on a na mwana na 3 mois mwana tiki mabele de 3 jours sali mwana na tiki mabele zate to kena biso na ndako ba 19h wana pasteur mususu na 5h bengo prof ba bengote na bité parce que c'est abika ki ba dalobi bo bengi na ngani o ça va na nini de ko son église na 14h pour to kotie na bon sens o bible lobi na bon sens na mwana na maboko sikazo tala zo seka azotuna batu en église na ko sala ni dans la famille na ba ko batoni l'église troisième personne nous comprenons na ebisi nzambe na binzambe de no sambela boy na comme no sambela na lingiso na otamula mo mutaliboma biki nzamba ebisi ngake wana
et koki pona yote. Ma grâce te suffit. Souka wana. Vous comprenez? Miracle ba lukaka ngote, miracle nzambe mo asala ngo. Eza mbato luka miracle po bazwa lokumu. Lokumu ngo ya nini? Tikla nzambe lokumu. Soza basalelo miracle ni bale misakle na témoigner wiso. Wana eza mususu ya kobote ko sala botale ebele nga awa nazana 9 ndoi. 9 ndoi ba jouer na ebele. Donc ça bat moko akoloba te. So bat moko o ayebi na bisaka bango o ayebi. E baba yena église na ba tebele ba yaka ba tindi bango. O mona fisi na tindi kene église wana kuna ba semble makenza ba kosunga bino mais ya raté. Ayebi que église wana nzamba kosunga. Le problème c'est que miracle eza nzambe. Ko kende ko so mutu te ba fabriquer miracle moko pose mbongo. Ozo mbongo masumu. Sonso masumu ko créer ba problème na foyer na yo. Ils ont contribué déjà dans le conseil. Papa n'a pas besoin ça va déconner. Pasteur, moi conseil awa pour na etambo lindenge ministère des autres papa moi conseil pour tout comme nous déjà na souka basalinga déjà signe na régie kuno ici kama makina dékonanga mon lomba ngina mao o wapi asalinga déjà signe to kokuta na biso jusqu'après papa conseil nini oyo kopesa na bande kona yo pe bana nzambe o bazolanda. Bon, nazo pesa conseil na bana nzambe eloko liboso na mokilo toya ndenge toya mutu moko asenga nzambe te kaya na mokili azate. Mutu moko ta asenga nzambe de ngana za musala nzambe azate. So que za musala nzambe po nzambe alingaki ke a comme so musala nzambe. Dose niveau nzambe apeseli yo eza niveau wana suka wana. Kolingo ko modela te. So nzambe alingi ke na kati ya ministère no sata miracle moko te. Suka wana. Miracle peut-être na ndenge zote ya bana nzambe ba bongo la miteme ezali kolega suna mutu azokweyisa bato to mutu ba miracle mo ezosalema. C'est plein de gens qui sont dans le salaire. Nous sommes allés dans le ministère, nous avons un exhortateur. Nous avons la prochaine le ministère. Nous avons un exhortateur. Nous avons un prédicateur, nous avons un enseignant. Nous avons un prédicateur à l'équipe exhortateur. Enseignant à l'équipe, prédicateur à l'équipe exhortateur. Nous avons une édification de l'église. C'est ça le problème. Donc mutu aleki yo azate mutu so aleki muninga azate biso nyos tozandenge mo ata mutu atana église abatu 15 batu 7 na yo na batu 2000 bosaka ndenge moko siko jugement na bino mibale bozela ka nzambe apesa bino jugement vraiment ça liloba na kopesa conseil na bango c'est sûr que conseil na personne nyonso mutu apesa ngango na kati ya ministère da père spirituel nanga évêque Paulin Iwanga Chambombo na papa Raphaël Kadima aza bato yo basimbi biso de soto tala bango boye soto za autre za boye za bango tuzo landa bango parcours na bango papa pasteur Samuel Lunga bango nyonso ba nani mon frère nani abosani ba kombo mususu za ba pambo bino na bosani za ba pambo bango toujours papa et bibino aza toujours reconnaissant parce que azo kansa bino donc ndenga aza comme roki mame obimi déjà na makansi et pas vraiment wana ezala ki oyo mamu ayela biso na mkona lelo pona ba actualité na biso oyo esalami bato ebele babenga kinga quand même bomoni yango wana eza koleka vraiment ndenge pasteur ayebaki ko beta ndimi na kati ya église eza vraiment normalité bandeko tozali bana na nzambe toza kolinga nzambe yango lelo mibali ebele balingi basi na bango basambela te tokoza toujours na posa ba pasteur et bandeko bozolandanga oyebi koza na pasteur moko oyebi oza na mama prophétesse moko pesanga numéro na benga eto so parce que toza na makambo ebele ya kosolola et na ba pasteur na basali na nzambe papa Joël toripe ko pemisa yepo mususu pe aya toyoka yepe mukolo mususu pe tori ko senga papa Joël na zu pasteur mususu na tie pe papa Joël ba solo li pe ensemble toyebi pe idée na bango ezali nini pona toujours développement ya bana na nzambe bande konanga ba papa ba so ba pasteur toza kolela makasi tozo supplier bino vraiment pour l'amour du ciel toyaka église toza pe na batu o bazara pembeni na biso ba tuana soki déjà surtout biso basi nde toyaka église mingi romona mibale belé basambela rapelate so imobala zo sambela gloire au Seigneur mibale belete mais soki déjà moi si azo sambela c'est bon mais tozo koma wapi tozo suka wapi bozo mema biso wapi ezo pesa vraiment passi tala ba témoignage papa zo ça ba miracle ya bato maboma vrai
donc papa zolo bazotanga na kombo ya monde papa yebi ke loko na lo baiser solo parce que tozo leka na télévision monde entier bazolanda papa za très à l'aise mais pourquoi kobenga bana na nzambe mamour yamba pel lobo biki na boy siko soki maladi onanga na ndimi yango ke na biki nango naza na hôpital ana ka mama o naza na hôpital zoki wapi lelo na biki soki na lobi na mama emo naza na cinquantenaire naza place boy juste place nini nga na lobi na biki bongo soki maladi ona lelo nzamba lobi ça va yo lobaki obiki na pesa o yango na kufinanga likola 50,000 kwanza na so mama eza bongo na remarquer loko na mingi soki net ke par exemple na carte ministère ou bien na mwana nzambe obengi ye oyebise boye le papa nazobela mais azobela ta kosi arobela so mona bo bat nyos bandi bakamwana même lelo te ce que les ligoro de lelo makwanza obime lelo ozano koka te koka koka te lobby ezali ya nzambe lokolo ndimi kikoko ozate useke ozakoka na moi papa papa ye ba likone e mona ke balingi e kolinga likolo balingi yango asibe ki mabwaki nyoso mibale aosala siko vraiment la ezopesa biso pasi na mawa Nzambe apambola biso toujours Nzambe continuer na kozala na biso vraiment merci beaucoup encore une fois papa Joël na rozala no toujours za papa nanga na ebi sagesse oza nango naza vraiment na posa na ona kola yango zomona ba point mususu nga nazo grave menga abino mama na Florence na lingi bino mingi église CG de Mobimba Nzamba lola amekana ko alekana ko pambola biso mon pasteur le révérend Léonard Louimba Teko mon papa et le pasteur Francisco Mabanda anakat na Luanda papa Junior Toto vraiment boza Nzambe Nzambe a continuer na kusela biso toujours bongo peto landa exemple ya papa la biso Joël to kola la biso pour ceux qui Nzamba lobaki ko pambwama vraiment que le Seigneur nous bénisse tout le monde na biso mbala yasima merci beaucoup papa Deo Nzinga notre boss moyongania mama na biso na pambola papa José Bandani na ba cadreur na ba pambola ye papa José Bandani mama Aimé na ba pambola bango baza bato bafandi sami na makolankolo ba mama Christine Wanga na ba pambola bango bisi bazali bana JCC nyonso la pêche binombote vraiment toujours que défendre doctrine bino pe bozalaka na kata doctrine malgré église ya papeza na église ya papeza na mona mobeko nango mais yo mwana nzambo lingi lobiko benga papa na téléphone azana 3 jours ya milolo ya makasi ya Saint-Esprit 3 jours ya Saint-Esprit yaya kalate to uti ko fêter à la résurrection de Jésus-Christ après 50 jours si je me trompe pas papa tozozwa Pentecôte bon la quitter la molimo mo santi ngo papa a fongoli porte na montunyo surtout kolongolelo kalito eza capacité le repesa capacité yaka osambe na papa atana téléphone benga papa akosunga yo et na oyo biso to lobité yo lingi olobango benga papa bokosola vraiment merci beaucoup tout le monde na biso mbala sima que le Seigneur nous bénisse ciao.